suite mon côté na mokili avec ba chagrin. Et alors toyebi musicien vraiment na ndenga solo au bandi ane na concert na kobanda concert na trouble babilo ka batuko zika ba marambo belé belé ezali déjà malédiction ba elie 17 passeport ya babilongi soit disait que ko kokana même na elongi nya ou na ya mbwa ezo simba gloria te mona ki place ba mama ki elongi nya ou na ya mbwa na tintina elongi ya janvier yo mona ki yo tintina passeport ya janvier o tinda ki rene soit disait que janvier fandaka na Allemagne ko gloria ko tata et simbi te j'avais bisinga bozong c'est la passeport na bozong c'est la passeport na. Bonjour à tous les fidèles internet, bonjour à tous les abonnés de Congo Ziboulame sur TV, c'est toujours bel et bien moi la vôtre Esther Nzola la Renala Maka toujours na boulot yango. Un grand merci à la patronne de cette chaîne ici, babeli maman boboto maman na ya motema monene na kombo ya la reine nomba la Deli nomba balobi yende boss monene. Je dis aussi un grand merci à toi, à Willy Mouché Nico Damboka et pourquoi pas à toi Tabita Lador, c'est à Kunga. Et sans oublier à toi Naturki Nathalie déjà Trifen Bakaka moi si béton. Donc, balobi yonde béton. Nazanga mo pété na Platon, nazanga invité na ngai René Abiri, tromé un peu ko dialogue dans totia à sujet na misa. René Boni. Voilà kitoko makasi balobi Esther Nzola la Renala Madra. Esther balobi butala mingi mingi émission oyo parce que makambweza sans oublier na opé sambo te pona zalengrante na grande sœur na yo Foura la douce la patronne na balobi ya Foura la douce TV ne makambo. Merci beaucoup aussi à notre réalisateur qui est là derrière la caméra j'ai dit donc Cam Pro la main magique. Merci à Willy Moucheni le véritable code mondial Paola Schengen qui lui à Londres moi son zambazo tant là pendant une année pourquoi pas dire un très grand merci à Cornelia Douci Givenchy ya Tembe balobi Foura la douce ya ba douce donc pourquoi pas dire un très grand merci na batuto balinga nga monde entier Maramweza Rena Biraza voilà Rena Biri moi mikolo ya matanga ya Evelyn Kamo Lopez mona kiote hein te na matanga ya Evelyn Kamo Lopez nazalaki na morgue mais pour na okoma kuna place ba bande ko lela Evelyn Kamo ndenge to bande ko bima cortège voiture oyo ba défisa ki nga pona ke nango zaki ba problème ba amortisseur donc il y a un moni moyena ko matikune ala ki te fallait que couper cette explication et alors matanga kande ba lobaka esilaka avant et pas ya ba paya mais et pas ya ba kolo matanga matanga continuera toujours. Il y a un bomoni ngamoko Rena Biri boye bo trouver nga et pas ya ba Evelyn Kamo avec impact na idéologie non sur la toujours na famille ya kolia tozolia ainsi de suite de maramboza ko leka nango bien voilà. Donc yo mbanga nyoso tiaka na internet non soma na mutuka te. Te na somba mutuka nano na mbongo kosomba mutuka te na na possibilité te kosomba mutuka mais na na possibilité nde ya kobala mwasi na na possibilité ko futa ndaku na na possibilité que moi si azui minanga na futi pe na hôpital akoke bota ta na Guinée ozo comprendre na tindi moi si ata na Burkina Faso ke obota pe azongi possibilité wana nde na normero somba voiture nde vraiment na nangote donc en réalité bref na na possibilité koyebisa mutu ke na lingaka ye lokola Gabi Lopoke Malcolm X lokola mama nanga Mimi Musheka mama na Chris Kalanda ozoko na possibilité koyebisa na bango ke na lingaka bino ya trop po baza batu nanga ba mama nanga ba edaranga ba Foura la douce ba vraiment ba edaranga ozoko ba mama la reine Omba siko menazande na possibilité te na minute so ya kosomba voiture soki ko sepelisa Willy Moucheni to Abel Dachou to héritier Watanabe ke note Arena Biri na moni zwaka Megan wana tambolaka nango osala nga pe bieza problème te voilà. Oh René, yo za inoka na mort donc yango et ata da transport peut permettre que tu commandant pour te couper l'équipe penza moko un grand artiste azali pe chroniqueuse Evelyn Kamo Lopez donc fallait pas assister pe na matanga. Te mais tio ye okutinga na famille na porte lopango ba Evelyn Kamo eli kolobani est-ce que moni Virginie Manganga kuna depuis ba kundi Evelyn Kamo ça fait au moins 8 jours est-ce que moni nani omba potongo kuna est-ce que omoni
ba journaliste wana to ba salaki ba association ba groupe na bango wana est-ce que omoni bango kuna omoni bango te mais boye bomoninga c'est à moi Kutu Rena Biri de vous remercier presse en ligne boza ko soutenir biso boye ti na matanga kotala je ne m'attendais pas que boroya parce que Rena Biri aza voisin à Evelyne Kamo dans ce côté na avenir ba Evelyne Kamo otunika lupango ezala na piscine parce que na banda lupango eza na piscine ya en face nde place on Rena Biri na fandi dans ce yo tuni automatiquement tu me retrouves yango moni papa wimba na pesi raison loba matanga ici la ravin pas ba paya mais et pas ba kolo matanga et continuera toujours voilà mais le matanga Evelyne Kamo Lopez ozo qui peut ba soutien ya ba grande autorité en Mboka. Ben bien sûr, soutien Zalagi Makasi. Matanga Evelyne Kamo zatendenge mwana matanga Dadigi Kambala. Ya kenote boko mo luka bo louer cercueil bo luka ba tuté biso vraiment to lua ki mana bato ba memara cercueil. Et ate konote bo 54 journalistes baya. Mais soki ndeti Freddy Akimba la ki na Kishasa to linga to simbise cercueil. Ame makora Evelyne Kamo. Ozo comprendre mais logo la ba Freddy Akimbe bazate bana mikili. Choix ezate. Ozo comprendre yango no moto loi ki ba service compétent. Na ndenge ya mabete nde ba yaki basali musala ainsi de suite. Voilà. Ce qu'on a liwa Dadi Kitambala kufaki basi bakundiye mais babengani mwasi na ina ndako. Est-ce que okozatana po nini babengani nyoso na po boyeka kintuidi fala bimana nande kwa mobali abonde yango ba famille ya Dadi epeki. Bon le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Moi c'est Dadi Kambala abotele libiso bana fo ça non premièrement on a ba respect belé. Et alors famille ya Dadi Kambala babengani moi c'est Dadi Kambala ole ba pesa bilamba ba pesa bilamba te babengani ba pesa 4 cartons ya soso. Na demi sac ya loso na desa kombi ya fufu ba pese na bidon huile 1 litre. Yo monaki on. Nga na zo biso vérité. Zo lo ba vérité mais est-ce que monaki yango? Mais yo surtout nanga est-ce que o monaki yango? Parce qu'il faut ala na preuve. Na ça journaliste mais faut ala peine na preuve. Sur preuve on a même on a nangwa. Sauf par exemple comme penza famille et yé penza oui aux na preuve que ba pese qui 4. Famille baya babenga na la police ou la na Burkina Faso na Bénin basanga na bango tubaya na na preuve voilà la preuve voilà après et après na na preuve donc je pense que na olobara bien sûr na na preuve na maboko c'est que pour na ba artiste et comédien na ba chroniqueuse maman livre zo sala mingi par ba côté ba artiste ba non maman livre séparé siko bino siko ba moni ba ka ba comédien ba komi koto moi rancune par rapport à ba chroniqueur. Pour moi maman livre comme côté déjà côté ba journaliste et comment ça déjà moi dès quand moi séparation. Non maman livre séparé raté maman livre kabola raté maman livre azali maman ya batunyo surtout le même chose au sali côté Dadi Kambala le même chose au pas sali côté de Wonabiso pe Evelyne Kamo côté Evelyne Kamo tout le monde qui peut encore maman Nabiso Denise Tshisekedi ya sala qui peut sous quelque chose de la même manière maman Denise pas sala qui sous quelque chose mon panza kuna de maman Nabiso ba séparer bisoté toi Nabiso ka ini. Un concert a fallu réussir qui na Bercy hein. Concert à nani? Il a fallu habiter concert na Bercy ça qui plein. Te nabi marambwana te nga nabi gara artiste moko boy aza Brazzaville kombo na Ferrari abeta ki concert moko boy simba kité batu bakota kité batu ba kité bazui ba image et puis pour mon concert bon ba leki selinga ba image moko boy na ba Hero News na ba TV5 bilongia bato na nezoloba wana nanu na ba misu ba bimi loka ba manager ba guinéen ba béninois ba nani congolais hôtel matin loba po aibika ke soka lobby akobeta mais pas ba combattant lokwa na film. On se comprend. Donc ngapo na nga ba lobara toujours on ne chante pas la victoire avant la guerre. On se comprend. Donc réussite mon côté na mukili avec ba chagrin. Et alors toebi musicien vraiment na ndenga solo obandi ane na concert na kobanda concert na trouble babilo ka batuko zika ba marambe belé ezali déjà malédiction. Ça montre déjà que non te ma beza ma casse. Donc concert les cas qui bien les concerts ezali na Bercy quand ils ont reconnaître que fallait ezali na concert na Bercy. Muto totanga na nukombonga na yebi na ngai ete. Ponga na il est qui dans ces pays? Oh, c'est un grand artiste musicien. Par rapport à quoi? Il représente quoi?
Il vient musicien. Il vient d'où? Il est congolais. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Comment ça congolais, les artistes et musiciens? Donc, depuis na botama non na mona musicien makolomila ya sali succès te na mboko. Donc, et aussi mbati. Na lobby na yebi marambozo lo bananga te moyen à répondre na ba question na ezalité. Moi, je m'adresse à un certain monsieur qui s'appelle Ferrari. Donc, je lui dis et je lui mets en garde attention parce que Londres ezali mboka ya blagité. Et puis place bazolinga babeta concert na Londres. Ezali esika oyoyo ba Jamaïcain bazala gebele na kati ya Londres place wana. Et puis kuna police ekomaka no kuna no na passe. Ezali place oyo bozolinga botsande vie ya ba artistes et musiciens en danger. Wana j'ai fait appel automatiquement à chaque Congo qui est les artistes en danger. De chaque Congo ba mitozo ba matanga kala mingi te ya ba musiciens na niveau Londres parce que ba lobby musique na nezongi te. Et aussi la procédure, il faut battre l'andelela yango. Voilà. Siko, René Abiré. Oui, quelqu'un qui connaît ça zongi déjà. Mais c'est normal qu'un piana azonga pour akenda qui conférence à bababa azongi pour azana esika kolala te. Nani Jazz Kavulu ane esika kolala na poto. Ozo comprendre? Nani kombole nani? Ba Freddy Akimbe, ba Juvenal, ba Tracy, bazana bisika kolala na poto. Mais ken piana ane sika kolala te. Yangwana umoni azongi. Voilà. Pona age na ye ken piana ngingulu egosimba nanu te. Ero mundela zoyo na adoption. Ya age nini. Mais quand il y a qui concert, il y a parmi la délégation pour artistes qui concernent à Bercy, quand on appelle Yoka, lorsqu'on parle d'une délégation, des gens où se déplacer Kolongwa Kinshasa, par exemple na Mbandaka. Oui, bien sûr, bakendaka bango tout ensemble. Avion moko ti na place définitive au bazolinga bakomelela. Mais tangu ya keno ekomi oyo déjà kendaki. Wana kuna pe déjà kei. Yo po keite ozangulu. Ozo reprendre donc ngulu mukolo nde keni piana. Donc ngulu esimbite azu ba problème ebele apene sika ko fanda ta kendaki conférence bababa azongi nae. Voilà. Ah, mais c'est un problème à quel pana? Tous années na problème par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a un problème na Papicho, Alain Pokoko? Na un problème net nos années na problème. Mais ce soit bengi chaud que tel ou tel là. Alors bengi sanga par rapport à quoi? Ngande na go bengi sae ba yende vraiment na parler. Oui, peut hériter quand même dans préparer pour concert à Istanbul. Voilà, Istanbul, tozaliwana na kata Istanbul, pardon coupé. René Abiré, tout le monde a déjà concert, il fallait déjà c'est déjà à Paris, à cause d'être à Londres. Mais à part ça, tout le monde peut hériter Watana, mais pas lancer déjà concert déjà à Istanbul là. Il peut oser parmi la délégation, il peut y aller à Istanbul. Voilà, donc merci beaucoup. C'est une très belle question qui mérite aussi une très bonne réponse. Hérité Watana, des artistes à Mukiete, tout bandi moi kala déjà. Il y a déjà 3 ans ou 4 ans avec notre album où ils allaient déjà sur le marché. Ou puis album Batoubaza encore na plaisir, pena amour. Il y a Koyok encore, BM, DDD, la reine de Saba, ainsi de suite. Voilà pourquoi la population congolaise au Bafandi na Katsa Istanbul mélangée parce que concert au héritier Watana Babeta na Katsa Istanbul. Et ça concert il y a événement. Il y a tel aura ba concert à ba Ferrari na Katsa ba Olympia, na Katsa ba Guinée, na Katsa ba Ninité. Et ça concert oyo héritier. Et puis faut y ba Istanbul est un pays commercial. Vous comprenez? De Turquie, ils sont pays commercial. Ils sont mboka oyo basalaka ba commerce beaucoup plus toyebi ya babilamba ba marambo belé belé. Et alors loko les ali pays commercial, ba chinois bazakuna. Bazako investir. Ba société mine no yo yebia bilamba ba Zara, ba Gucci, ba Louis Vuitton. Moi mingi ala rande vraiment na kati ya Turquie. Et alors da kati siko ya Turquie wana to mona ba américain bazakuna. Tozo mona ba Arabi bazakuna, to mona ba Chinois bazakuna, to mona ba Mangrebi bazakuna, do ba te belé. Et alors toute cette population, ba yoka kimbela, ya musique ya héritier Watanabe basali appel, ezali concert au Toromon au moins plus de 5 races ya monde. Ezate konote musiciens so beta concert na salle moko boya mukia la ranakata Paris.
moi 2 Guinéens baza, moi 3 Japon, ce sont des choses yabana miki. Ce bête la musique est responsable, tout ces prix valable et puis concert wana to lobby très bien. Autre bête en Turquie, tout a plus de 80%. Ya mbongo ya bateau ba somba ba billet. Héritier Watanabe a lobby concert aux bêta manakata ya Turquie ça te konote batu soki pe mbongo koleka batu te no makambo wana to nango besoin te. Donc tozo longola mbongo na Turquie tozo nango poto contribuer na kati ya budget ya mboka. Ozo comprendre pour te faire avancer moi baso de mouton to faire avancer moi banzela surtout les bosso ndako ba karine kuna na kati ya kan kokolo érosion na kati ya kan kokolo vous imaginez. Donc yango no moni tozo beta concert o ezali komema batu baya ba investir ozo comporte aux alana na kati ya Istanbul. Donc ngamoko Renabiri je ne peux pas vous dire que on monte na loba que on monte ngape na kokende ozo comprendre na ko loba pété que note na kokende te parce que dernière chiffre mutasuka betarango yande héritier Watanabe la cause nostra la pulga motona tembe. Et alors soki que non et salemi que non ba bengi ngata sikoyo Renabiri yaka na passeport na obuka na te na rememana ke Turquie et puis non que Turquie donc na oumelate donc ce qui n'a joué visa 6 mois na rozong après 3 jours. On va proposer au thé. Donc makamboza toujours na kata conseil d'administration avec CG Chali Robin pour tenir héritier Watanabe en rigueur. Non te poani Renabiri rakete non. Je suis pas donc, il n'est pas aussi seulement obligé ka ke faut ka mimaka Renabiri. Il n'est pas seulement aussi obligé ka ke note il faut ka wana kuna kende parce que la team Wata c'est héritier Watanabe yemoko. On se comprend éternel. Donc yemoko. Et alors, ce qu'il décide, c'est ce qui va se faire. Toujours la carte. Quand on est à concert à Istanbul, c'est quoi la sortie officielle de l'album Mi-Ange Mi-Démon? Voilà, donc Mi-Ange Mi-Démon est l'album la plus attendu dans 4 mondes. Talaka album na ne bimite mais titre nango et yebani makasi koleka na ebembe même ya bactère politique ebele na 4 mboka ti lelo batu musu bafandaka na babumbu baselemba bayebite ke non lokola ba Florent Freddy Matungulu akufa. Batu mususu baza la bandal awa ayebite ke non Rossi Mukenzi akufa mais album na biso Mi-Ange Mi-Démon et yebani makasi ya ampleur batu bazo zelengo bazo pesa biso encore beaucoup de chance donc kalamingi té dans 2 mois je pense déjà Mi-Ange Mi-Démon aux allons disponible pour nabiso sans oublier Mania Wembo la bière de luxe au moni polo zo mono batu belé bana poto bana difficulté yo la ta polo oyo. C'est trop cher, ça c'est de Dolce Gabbana. Oh, tangat. Vous comprenez? Donc, et ça, c'est que notre le roi Griffe Saint-Laurent, au Batumusu, là, tu as poto chapitre 15. Le roi Boké, tu as poto là, et lamba combo chapitre 15. Donc, tu habites, vous comprenez? Donc, Bamarambe Beleza. René a posé une question. Bonne Karine Mokonzi. Naebiete. Oui, bah, était comment ça? Nazo obligé, oui, bah, oh, naza obligé koyeba été. Ya loko lozo tunanga Renabiri est-ce que yebi Martin Fayoul? So na bi na yebi été. Yo ke nanga wapi? Vous allez approcher à Karine Mokonzi. Non, so na lobi ke na yebi mututé. C'est-à-dire quoi? Il faut sauter la question. Parce que quand je ne connais pas la personne, je ne connais pas la personne. Nayebi nanga yete. C'est pas la question photo na oyeba eh. Non 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 et puis de deux na viva trop na kinité na fandi trop na Équateur na fandi trop na Kisangani na ba te belé na difficulté et puis na minute on a problème à miso ba photo musu pona tala ngo be fona za na lunette. Ah bon? Voilà. Et bongo Glory Olange. Boni santé na isiko. Aza moi sinanga te aze logo te pa nanga. Ala la nanga te. Nakoye beta de santé na e comment mais aza au moins ndeko na yo kati ndeko nanga kati ya wapi aza ndeko nanga ngana kozala te ngaba ndeko nanga tu bakenda poto bakoma ba matanjili direct nga ndeko nanga moko ta famille bandango nzela abimiango kasai ya kotsango Maroc ala bandi ko potana na ngwa komi na Turquie bu akomi na Grèce te ngaba ndeko nanga tu bakenda keno alongwe manjili direct et puis azongi lisusu zo beta ba A1 ba AD et puis ebele baba autorité les États-Unis ozoka papa mambe bela lingo koloba ngote ebele baba autorité les États-Unis abougroumestre anana ai yo bendi makambo oluki makambo de monsieur
cri nangé bimi. Donc veut dire que nana bandeko na kati Belgique baba premier noir à participer na kati Sénat belge. Donc blague ité nana bandeko na kati Chine. Docteur azo bikisa coronavirus. Deux fois té. Docteur na famille mina zo bikisa coronavirus. Na biso même mutakati to ya coronavirus eza nani? Nani? Asa muluba. On est nani? Ah, Mukendi. René, pardon. René, bien sûr, on a monde il y a médias en ligne. On dit marapenza journaliste indécis. Nazana mutu ndi marate, on moni Glorio Langi en Grèce. Ba elie 17 passeports. Ya babilongi soit 17 keko kokanana même na elongiania ou na yambwa. Ezo simba Gloria te. Mona ki place ba mama ki elongiania ou na yambwa. Na tintina elongi ya janvier. Yo mona ki yo tintina passeport ya janvier. O tinda ki René. Soit disant que janvier fandara na Allemagne. Po Gloria ko tata. Et simbite j'avais bisinga. Bozong c'est la passeport nanga. Bozong c'est la passeport nanga. Mais elongi moko tinda ki passeport na yo te. Ah, maman nanga beau que je suis. Mignon garçon que je suis. On va quand Ferrari. Ferrari ndenani. Kasi moto bwa na falit. Te nga na ebiete nga kombo na nga na ebiango te. Ngai batuana tono tanga na ebiango te nga rena biri na kokana na grand prêtre Nzambe Kolo. Naza mwana mobali me elongia ba chéri. Na boya ko katsa suki pamba po ba accident sale maria trop. Ozo komposa dire ave bando le kana destination d'Angola et arrêter po ba kitaba mona na rena biri. Voilà, donc c'est ça. Batebele ba mona ngo moi non, na linga ko kota salon troté. Yango mona tigara suki ngo ka bongo pour éviter des problèmes. Oso comprendre. Voilà. Ah oui, René, merci pour d'avoir d'abord accepté d'abord mon invitation. Voilà. Pour ezaki batebele basenga kina yamba yo lisusu vu que mkolana osaki émission avant concert ya Bercy, est-ce qu'on a posé na yamba osko pour après concert ya Bercy pour to fan la lisusu selon Mago Lobby, on ezaki concert te beta makité, c'est ça. Te nga na ebi marambo na te, nga na ebi te concert mo te tika lo beta mana poto. Non, il quand même que concert il fallait beta mana Paris. Na yebi yango te, na yebi nga na yebi ka keno ba beti ba journaliste ba beti ba tout na Paris ba délégation boketu tout ça là nga na zande contre ba acte wana ba violence salemaki. Na yebi marambo constate combat boti goko sabato. Pona Ferrari ba gezo ba refouler moun. Lui-même Ferrari, il est qui d'abord? Hein? Il est d'abord qui devant la Constitution, il représente quoi? Bake refoulé tala wala mboka mundele ngana mikanda na poto pour non revendiquer ba marambo moko boyo ya refoulé nga. Non tout na no mundele, tu es d'abord qui dans ces pays? Est-ce que ta tête fonctionne? Hein? Koya nga ba marambo wana ta luenge ba refoulé mutute ba tutu bazana bango bien en bonne uniforme bakangi mutu moko to akota kacho sopenenité. Bref aneti ba sala ba réclamation na bango ba bilongi na bango zo monana na ba vidéo. Le blanc ne manque rien pour leur envoyer une convocation à la maison, c'est pas Kinshasa. C'est pas Kinshasa. Ba biso to fandi trop na ba Bangladesh ba Guinée Conakry, on connaît bien comment fonctionne. On se comprend. Donc c'est ça. Ah oui, na kanisi boza qui branché hein, bolana déjà émission je crois que moto bosenga ngana ya melabino lisusu, on a bien dialogué na kanisi bolandi. Merci à tous ceux qui étaient branchés sur Congo Zibulame sur TV. René Abio n'aime ce qu'on a un mot de la fin. Voilà, ya kolobezaka que no waneza événement du siècle balobi na katsa Istanbul to zangate biso to betara ba concert o to landara lokolo. Ya papa chéri le bin Adam et Motopamba Salvatora. Héritier Watana baso beta concert azolanda lokolo. Ya we ranson Noël ngia mamakanda. Ya la na lobi mabe. Bien. Je le vis bien. Noël Nyama Makanda. Ngiama. Ah, Ngiama Makanda. Ok. Donc, excusez vraiment pour l'Obama mon ma bienté. Donc c'est ça. Viens à Noël. Donc hein? Ngiama. Ngiama. Faut ça N liboso. NG. Noël Ngiama. Noël Nyama. Ngiama. Ngi. René, ça maternelle. Pardon, faut N ande liboso. Na G, Ngia, na I, Ngia. OK, na comprendre. Motema kasi ya maman na biso Sylvie ma patate. Maman pasteur. Ye wana nde mobali na ye. Ayembara bien. Via yembara bien. Abeti ba concert na Paris wana atondi sa ba Bercy ba double ba nini wana.
Ozo comprendre? Te vient ngai Noël Nyama Makanda Wiranson. Donc na PC Bambo Théâtre. Donc boza tellement belé to landaka lokolo. Ozo comprendre to landaka lokolo na ndenga mabete héritier watana bobeta concert oyo ezalate ya début année de AP Sabino Loro là. Merci 2020. Héritier watana bebokozwa masse nandenga kosakana te ba chinois ba nani tout ba kozala wana. Et puis héritier watana ba osabino surprise. Oyemba na langue le plus parlée du monde. Oui bien ngo. Nino. C'est le mandarin. Le bab s'attendam. Ah. Langue ba chinois. Le batandam. Te toroyo kango ka bisonyo surtout ka kuna. Donc ya koloba trop ezate. Makambo eza normal mi ange mi demo bientôt les autres obima ba merci à trop na Willy Moucheni. Koda Mboka. Pourquoi pas dire un très grand merci à PDG Bobo Beloy Ota Labiso. Donc merci beaucoup na batuto bolinga nga etro Rosaline à la Rose Elengeye la Madre Yaba na boza telme belé spiritas toujours Rena Birina Bino Aza Soda na Bino Azali Foura la douce donc Marambeza. Merci beaucoup. Chougra la douce. Chougra la douce. Balobi Ken Pianazoki Gishasa tie moutou rouge. Tala moutongo mabezo simbate na teinture ya rose et puis hors teinture à rose ezapo na basi ya ba chela mopono. Ozo reprendre. Mais moi na mobali oyo faut ça super black te comprendre ce qui a la moi pembe ba tio kota libandi wana kena la nango wana. Tozo comprendre. Mais oyo yo moi na mobali otie teinture ya rose. Ozalara no pe amourete. Teinture à rose. Oyo do obi ba chela mopono. Soko kewana atati kuna na bakota ngabwa. Balaka bango tuna ba mutu ya nini. Ya ngwana na zem second piana asala très attention ba service à la police et tambola pona kokanga ba PD na ba lesbienne. De à faire très attention. Donc merci beaucoup. Donc balobi chougra la douce à la ralakin aspect abasi ya mikili. Ya ngwana moni marambweza a betinzete na mai. Mai pe fongwami a fonctionné ba lobi bozweka kuna na katsa la douce Fora TV marambeza. Merci beaucoup pena yo vraiment Esther Nzola la Renala Madra donc Kishinga Pemba le roi de Kanfoufou Adelomba Bambo Théâtre voilà. Ah oui, merci beaucoup. On soit qui branché la chaîne Nabiso Congo Ziboulamé sur TV. L'émission c'est déjà sa fin. Je tiens à dire un grand merci à toi, Chougra de la douce. Pourquoi pas toi, ma grande soeur chérie Déborah Foura la douce. Pour s'abonner bien à la chaîne. Je tiens aussi à vous dire et de vous abonner massivement sur Congo Ziboulamé sur TV. Ceux qui osent s'abonner, au fini la cloche, on a au fini tous comme ça qu'on a reçu des notifications et à chaque vidéo je dis un grand merci à toi la reine Omba maman. Maman Adeline Omba, Babi, on est mère, on est boss. Et pourquoi pas toi René Abiri, merci aussi d'avoir assisté au mouvement. Et à toi aussi je dis, pourquoi pas toi Tréphane Bakar Lobby, moi si Nakati Abbas, dans un networking débloqué, à toi Deramou maman béton. Et sans oublier à toi Israëla, Plamedi, Boza tellement ébélé, à tous mes fans, mes fidèles internet. Je vous aime toujours et continuez toujours à vous abonner sur cette chaîne ici. De gros merci.